soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwaze na yaya batalaka bana Congo bana Kinshasa babi chaîne za moko Early Chikeva Kimbangu TV Early Chikeva Kimbangu TV bosabone. Mimi Chikeva, maman présidente, est-ce que vous avez sa qualité? Vous avez la tangaï, pardon, qui est Assal Satangaï, parce que vous êtes artistes. Et puis les seuls orchestres sont tendus vers le drum, Nakissa, c'est Zaraka qui bindakoy. Parce que Babylone n'a besoin de représenter le mouvement. Mais comment tu dois accueillir Moko? Donc ce que tu dis pendant Azam Tema Mabé Makasi. Nous saluons Céléo, Yem de la Moussangaï, Amsanga Noro. Mouvement Oyo, Yoso Keba Panzarona Sima. Ouais, très cher Internet, bonjour, bonsoir, ça dépend à tantôt ngonga obolota la biso sikoyo, liboso ya ba télévision na bino, nga El Matador Mise, votre humble chroniqueur, biloba lobe foutara donc biloba loba.com sur le on a Facebook moninga. Ouais, na ila rabino toujours ba makambo ya kitoko ba sangwa kitoko. En tout cas, tozongi suna mutu na biso lelo malgré ingénieur wa fongola ya avant remercier batunanga. Bokoza jamais dessiné émission nanga to lobela po to lobela kanyo sauf rien. Wana na pesa rambote na ba o ba remercier ba panzaka ba émission nanga partout. Wana mona non couple mo na binga ngo hymne national. Le V-Dodo VIP Kimbangu motema maman Early Chikeva Kimbangu la patrona borumela na bino wana bosanité maître Nzamba motema ya mama Sylvie borumela na bino mama babi couple fanda na France couple oyo pesa ba exemple ya ko fanda bango wana et pourquoi pas sous na vena nga pour mafula koloba yoji motema ya mama Nermi Boto na kata France rumela na koloba yoji taka koloba yoji et pourquoi pas aussi na bosanité ingénieur bien ouais voilà bosanité venanga Jean-Patricia Chikeva balobi boss bogos et partout qui sourit ve moi sur la guitare le bing boss cashman en livre sterling donc roumela na yo nazana invité nanga nebi ingénieur déjà au panzae nebi ke bolo baloba mais tout ça qui ne bossa qui ne émission bozongi ne lisusu non ça dérange pas to bête suma solo mo akati pona na moko ba commentaire moko na borto publiaki alobaki azaki na besoin yoka artiste faka s'exprimer mambo akati ya yango tozongele lisusu pona to sepelisa ye kaka te mena bino tout wana toza bongo na artiste na biso Milolo Bijou Mulolo na bosanité ko bandaye na ndenge ka rythme Congo sengaka bonjour. Bonjour Matador. Makamuni à Rayoti Matador. Na maman nanga Early Chikeva na pesi wa mbote na musika place Hollande nga Kimbangu toujours TV. Bo mila minora ne bo sala makambo ezala bien boy. Merci. Star sinon santé tokos. Maintenant santé ça va. 40 ans confinement mais santé ça va parce que batumsuku na ba poto bozana mino bien pour confinement mais bozo vimba biso confinement na biso bobika marche à Congo na ba détournement bobika maman ngi salama donc mais santé ça va par la grâce de Dieu. Wana bi oboki libanga etala yo mo etala no bisote star tozasko awa to tuna sute mamo so ndeli mais toza poto kota mamo a profondeur makam na biso po et c'est ça moko ya ba o ya commentaire ki na émission nanga star tango au Kendara maison mère, ou une maison mère, est-ce que vraiment on se prépare à conséquences spirituellement, puis charnellement, on se prépare à qui ou y a bongo bongo? Vraiment merci de la question là. La question moi tout na trop pour comprendre na Kendara kaka. Spirituellement, to vivre non pour l'Nzambe. Nanzo to boye, eza musale zalaki nango. Mais Yebikara, maison mère. Combien de musiciens ont eu la maison mère? Oui, on va dire le bazar et belé. Donc, il y a 5 maisons mères. Génération en génération. L'ongora bango, maison mère, ça oui ranson. Mais dans mon thème, ma bé zarana wenge, yebi conditions wenge zarani divisées pour mieux régner. Donc voilà quoi. Par rapport à pour les rois de la forêt. Donc ils ont Zamba Moro Mounene.
Donc, si on a tout bon par rapport à Nini, est-ce que Bijou Moulolo ndenga kotaki azaka ka bongo to différence c'est ça. Il y a qui kalane qui lopo il y a qui kalozai na mo moto na succès tout ça mais bando bima kuna est-ce que ozaka to zakate? Oui, la question est ça. Peut-être parce que mon qu'il y a musique et ça mingi nzambe liboso et après moto na sima. Ndenge aba moto aba kisi wana vraiment nazara na kisi te. Kisi non mais la raba novagina ba nivakin ba na nera nzoto mais ba kisi lususu wana ni nazara na ngote. Yango na habité ya temps ndenge na longwa te na kendaka. Ngai na wengi wana mtabenga na ngazate prévane ba koma ko bakutunga na za orgueilleux na mona na za danger na mona lo wansi bakibinda na bango na ba succès bakibinda bakansi ba mema ngona ba wengi tant mususu na makambo wana dans motema mabe et puis motema mabe mususu pa makasi zalaka motema mabe a Papi Kakol. Vraiment soki nga na benda na wana ezaka na pona parce que yende camarade nanga ituuta na e place moko to yena ye yaki ne wenge nga ngoli ya na sima yena kutare mukonzi kuna mais yebi savoir faire nanga mais sala ke pona na kendi ba ko be nga aya zorge aya ga wenge a humilité ake ya betita disquete a sete le rota ke na kendaka pona bon na zalaka sous à l'est par rapport à place na zalaka ningi to zalaka na bakibinda kuna zalaka l'est et zalaka des jours que sabatu pour na kibinda na zalaka mukonzi na deuxième personnalité après Doudou et zalaka ngai Bijou Moulolo mais kuna na kendaka na makambo wana tia ba titre wana na kendaka pona musala mais na kuta bakonzi kuna na kati mais bakonzi yango oyo to zalaka mo on pena bien mais na comprendre raté tant mususu ba notre triquer na bonga na coulisse ngana e baraté vraiment na saluer Céléo yem de la musanga ya msanga noko mfuma oyo yoso ke ba panza ona sima webika wengene za jalousie makasi na mona apiki naza savoir faire na ngai donc afo wenge afo beta musique na RDC fo beta kana wenge non na pe manangai na bendela nga na zonga na palais va na palais ya mizongela déjà palais mais sko elo ni oko koloba moi na robani na oizo leka ya email ya ndinga azo chrétien yangi mana Papi Kakol que non batutu balongwa na maison mère za kana sima ya Kakol de ta part yo peut soutenir que email a raison ale mayotila aib makambo yo mais c'est na Glody Sambi pe aib makambo mais problème ya email ya na wena Papi Kakol na wera surtout tali bien eza na makambo ya Papi Kakol te za makambo ya wera yemoko na email parce que email ya c'est un grand chanteur, on a vraiment lancé pèlerin fort. Mais ce qui a créé ouera, tant sous des compte à rendre, parce que Emile Azam Salana, Emile il n'a rien à voir avec Kakol, voilà, parce que Kakol a bétara na sima, Emile en a chant, et puis apporter à plus naï. Et les appels comme ça, on a wingi, on a mon avion tonné, attends, comme ça, bétango kara, mais il y a bien une source à l'icambu. Povie vient na wera yo a motema mabe côté makambo wana pena ya et longola yo lobarano te wana na s'adresser vraiment na vena ngama via lobarate ata botunye ndenga nini mission ngora donc il m'a ramené bon on peut sa réponse moko boye ko sosola ngote mais biso na kini to yebi et puis biso a musicien to yebi que source où ta na pas vient toni pourquoi ko la yebsa wera nini oh oui, à faire ça là, pour que c'est ça, oui. Pour yo les lipe na combat Kakol, yo solo moi pour la Kakol. C'est que Kakol pas tcha moi ba nini, moi ko loba mo boy pour yang tchona à sa réaction. Eh ben oui, ngai tant wana kena maison mais oui razana na poto. Oui razana na poto, ngai na zawana, mais tant ba yekini. Kakol pa yaki, ba yekini. Ngana wera okipete wera ozoga rapport pa Kakol ce Kakol a ebisé Vincent mutana mabe to boa kai Kakol yo sala ka musana mais Vincent na ebike petit na nga Bijou Moulolo yemba bien yebi bosiko ndenge ni kaka ngana okende bon malheureusement balongola ngate na kenanga moment na zonga na question tuninga ya rapport ya polémique na entre Emilia na wera bon ngai so na mina za libanda na olobaka ke eza motema mabe bakanda ya Emile za bakanda ya Kakol parce que Emile oyebaki so wera obeta likamo na kara likambo ya Kakol so wera obeta o kara seke wera yebi nango donc c'est que na lobani donc yemoko wera alingaki na Emile te tam susu azamona ba Emile ba komi kolo
toluka ba petit wana po wera bobengela les rois de la forêt zambeza ba fruire manango ya sika wana inuna misisi robima donc wera aza bongo donc wera o umeli na wenyango mais batumso petit monso ba na moto nango poto kotisa muto sika alors faut no boma oya longwa poto to vimbisa ba petit et puis esprit ya wengeza bongo esprit ya wengeza nango ki jalousie wenge pena bango nyonso bazara jalousie makasi donc divisé pour mieux régner et puis eloko nga remarka pa wera alinga ko yoka trouver wana alobaka te malingo yoka trop ale donc c'est que soka yoka vention na songi po ya yaka ba betele masolo ba tout mais po le kana tela lo belango rien yoka botune likambo makambo na tala ba kakole makambo eza ba charge mais ndenge pe to yebeli kakole kakole pe le la table esprit wana ya sebondo ya chef banini donc alingaka nini po wengeza soko ozala bien na wenge foza lwa mukala kakole bien foza la ka makambo o kakole linga kakole ko longo na musique mais atini na wenze ke so milanga ba damas banini tout ça banya pokaka obetaka na wenge na bango hein est-ce que déjà pas tinda yo mais ko tina ngandini kwani nakibinda ko ngaka mukonzi na ngom na futaka mais ce qu'on a otinanga le batam ça otinanga pour na touche et le rôle a épiqué lolo pas olingane ba touche wana te à ce que na saleka ba kané moi ba ceci comment toujours bazo répéter lolo wana zo beta drum après nzembo mati ce nzembo sili ba misia mati c'est bon ndeni ya zele so après nzembo ka bon c'est solo bongo eh oui nazo so mangamba solo zele so après nzembo ngala muno na ko luke na parler lobi na mususu ya na rep to ki rep nzembo moko boye ya webike zela nzembo tongo 21 na o mataka na imbala mo pe via surprise mo zo kunga na ekuna wika wika ninga zala donc ngai na yebike kakol yindaza cerveau moteur ya wenge maison mère donc le revenu c'est la maison mère eza pour les kakol so za bien na kakol na maison mère o umela so zano bien tena kakol okomona ka pe wera telo kakol lo Jésus mon nzambe faut les par kakol donc ce kakol la ligne yote wera par o lingote que ça soit aux anani wera o lingo krati o to yebi na kinya o to yebi na ba musique o to yebi pe na ba wengi wana. OK, merci. Bososko par exemple aux ba moto na yo hein alingo krati pour moto na moto pe bala na kati peut-être aux moto mo au lambagi kakol au lambagi wera mona bagomba le bagomba ba sepel na yo ba fulio mais on dirait pe obima bo pamba na wenge moto sila côté on a peu rosa na raison matador masolo kabo jamande aib makambo pa tunanga Sylvie Lutumba cousine nga tunanga ngoko kabambi dudu kabambi ba tunanga makambo yo kobima sans moto tout na linga moto tam suna ga otu nganga na ndenge nini na bimi bo ndenge nganga bisanga obimi sa moto bali otu tango mususu mais parce que na kibindango pesa kitika moto nganga tem na bima ka sa moto kasi biso nyonso na kibinda to sila moto ba dudu ba sila ba moto ba sila ba moto otu ba rina kibinda ba moto sila voilà donc les appelants bongo donc Boubou Kuba pe aib makambo yo Salomon Lutumba aib makambo yo donc batunanga excusez batunanga makambo wana yo bima boye succès sila boye donc na wenge tango ke wengo bimi boye makambo yo simba esute mais le roi to espérer na nzambe to ba nzambe wimela bon tela na nzambe parce que makambo moto ngo pe zo kola te moto tikan moto ngo pe soko lanya pe to yango pe olia yo ba po alobi soko kima mbangu kende yo moko soko kende musika kende na batu wana liloba ya papa nanga simaro donc na comprendre que batu batu bazoloba c'est que yango ndeza bien oyo ngamo yanga na sala tamsu na mitambola bona ke luka ba kisi pona prouver bango ponga pena zana moto nanga bani mais nga na yebi ke moto na mawa musique ça n'a rien à voir le bona beta na orchestre ya moto zana moto na ye nga na moto pona bino pe ki binda boza na moto non sko bino moto bino bo simbage za ya nini pour moto na moto ezali yo wanganya ke no ozana ma yo kalinga Thompson ke chauffeur yango trop moto pena bo makambo pesa mate manaka ba succès ngana bi moto utaka na panzambe biso tozalaki na moto te mais vague moko yaka e okuta ta na betaki solo moko na émission moko salaka moi liboso na lobaki
to profitaka na moto ya wenge au grand complet parce que tozala robeta ba enlever les rideaux ya wenge le temps au wenge et voyageaka batikeli biso place na babetaka to meki premier concert to moni plein to bi temps mususu ba mususu ba beteke wenge voyageaki Zakari Baba soyebi bo tia su libaya to tia libaya wa to sala danse ya kibinda nkoi to tia libaya to comprendre bien que plein to tia troisième libaya plein to comprendre to zaka na moto na biso bon wa to ebaki te ke za moto wenge to comprendre que za moto ya biso ya génération na biso et on a besoin que za vague wana ya ki kutande biso parce que ezalaka biso après wenge ezaki ba mandundu hein ba vient biso na beta mandundu talanga ban ba bango ici au premier ouais bango ba kibinda nkoi tozalaka nouvelle image avec la danse kibinda nkoi mais siko danse eleki okomba orchestre na succès ndekomeka tokena biso kotala kibinda nkoi tokobeta kibinda nkoi tokena biso musique kibinda nkoi c'était vraiment ça Niki Dortende ayebi yango na Paris ayebi yango pourtant on a pe en benga benga tuna biso mais bido moto we ponani ezalaki makama nzambe. OK, merci beaucoup. Siko tolinto eba division succès ya division ya kibinda e banda ndenge nini succès ya division kibinda ezalaki masala ngai c'est le sur l'année mission epesa au moi pas cité pour ezaka masolo la vérité talaka Kimbangu TV hein batu balandaka chaîne wana pour balandaka ba vérité soki nazo bande l'émission pour batu bengi ngai ke te bandela lobe biso pe boye donc na pesi c'est lembote mais ezalaki et banda pour la suspension il y a scellé nande ya ndenge ke to tabisaki loi moko bon orchestre to comprendre que succès makasi basi ba komi kolanda c'est un règlement to tie règlement que na ba musicien le qui a musicien moi si musicien ko linga et bien découvert ya musicien bele qui a musicien ya moi si ko bimana musicien orchestre te wana so to kangi to sanctionner mais ça qui est rare mo bo c'est la salaka na olobate mais a salaki makambo wana to pekisaki et ya ko salaki to suspendre anza onga to lobe non que monsieur za to lobela loba vraiment et yo panza mboka au monde ba famille musubi panzani mais vérité singa na bongo beta c'est le abimaki na fille moko boye azalaki le ki ya musicien na biso le ki ya biso na tie ngai mulolo dudu vilba biso misato na entre moko ba tu bazara na kisasa ba yebi yango donc voilà donc yo sala ke to suspendre scellé to suspendre scellé pe alongone ake ko sala mouvement na nde ko panzana biso bandaki wana to komi des orchestres et puis ce que to panzana qui en plus ce que c'est là zo courage au sala orchestre parce que to comme ko kabula to zo beta 5-4 concerts par jour batu nyonso bana Zaïre ba yebiango to zo beta to yaki calendrier plein to beta tam su to ye concert a to beti kaka chamoko na seben to longwe to ke kuna to ke chamoko na seben et pas sous Saddam Hussein sous mutu kungulu a tchebi sous mutu kilo ya boy bolongwa boke no beta boy et comme ça ngani to mo kabola orchestre mulolo akena dudu na ba petit mususu bon c'est le yo pe zo point quelque batu yo kene na côté le roi ezaka kibinda ba bi kaka kibinda mtezo beta po ezaki musique na biso mo déjà bonder au PC de la responsabilité ben oui tant mususu c'est pour cela que c'est les pas qui courage qui wana kenda kana na ba kwena nga na mona kaka ba plein wana to sala biso nyonso nga pe na sala ngo c'est que na ko sala nga mouvement de se les passer à mouvement na une nouvelle alliance oui nouvelle alliance qui binda ko c'était ça ndé omoni division na biso e bandaka na makamwa e bandaka na ordre na biso moko to désobéir ordre ndé ya ko sala ki to komi ko palangana donc komika komi mutambo ki binda Choumen qui binda petit nanga choumen abetaka mbonda pas fali yé pas quoi pour ça ni mouvement le rôle abetaka ki binda ba rolande kaka o sape mouvement ki parce que ki binda ne zaka moto ki binda ne yaki wa nzambe donc ce kaka o kanga mina ki binda wana batu ba yé zalaka bena bongo tant wana tellement succès alaki batu so mo kosa comme que c'est ba ki beta place moko boye so ba boy kaka ki binda batu bazo ka ba oleka ba karezo tellement ki binda zo beta ba kiti les aki bon on se que lo ni pe salara bibino na dudu abenda na so na pandi na ezaki nini te dudu abenda na te ngai nde na bendana na dudu sele pa bendana na po na to kabona lisusu ya suka oyo toyaka kosangana
Jean-Pi Bolakisa, Michael Ekala, Vena Bisso, Bazaki moi belé moi groupe Mobwe, Nanio, Ana Luboloko, Serwana, Pessi Mbote, Bayara na Kopo Atali ke mouvement na tant Kabila e mouvement et là qui nango. To kozong ça petit na biso po na mikili bazo zela bango. Donc to ya to zongi sa bango nyo so bazongana po baya mikili. Baya ko convaincre biso tout. Ba convaincre nga, ba convaincre Dudu, ba convaincre Sele, to zongana. Po to koma mnom na kwene. To zongani sikoyo, to yoko beta, nous le monde na Vélodrome, on a stade Vélodrome. Et puis les seuls orchestres qui tourné ça Vélodrome, na kisa ces alaka qui binda koy. Et au salake, to kende poto makamba ba mikande salami, to sali ba publicité, ba ni na poto a sali ba publicité, to voyager le roi les 15. Dudu ba corrompre et pas ba producteur. To voyager les 15, Dudu doit voyager les 5. Bino, oui, ben mais bino to c'est la bino, ah tu comprends tout le monde Dudu yemoko mais na bangulu. Oh, moi alors et si ka to zoka su motema be na ebite nga pena nga na koma nganga tawana pona koma pena na kanda ya danger. Comment pena ke soki to kutu na molili to li o kaka. Mais on no bebiso ba vina biso parce que mon am to koma na kwene yo ye oye producteur aye ba pesi biso ba mbongo to zongani. Tu vas nous répéter, tout que n'est mikili. Les 15 net au voyager, les 5 tu dois accueillir. Donc c'est que tu as qui dit bah ah bah donc c'est comme mais ok du depuis va lambagé po bah toi na moto jampi bolakisa bana poto jampi bolakisa azamwana nganga jampi bolakisa na bandeli yango susu boyebi jampi bolakisa azamwana nganga donc na habité tant susu ba avegla ka du temps a outi poto to sola na makambo na bisanga ya na componente c'est que batsanga na gwa pour makambo so jampi na lo balanga et on en a sala mais la componente ba structure en mouvement au lieu de bon ton dimagi to que notamment 4 administrateurs au bako l'orchestre to parce que Babylone na biso les représenter mouvement mais comment du doit que moko donc c'est que du pendant azam tema mabe makasi beso bino boza miso là boaki a fongoli bino miso. Merci a fongola biso miso mais ya na rien du doit ya na refoulé ya na ni ya vrai étalier ngana lo makamoto ezalaka ya solo preuve ane ngana na boto les ceinture nanga ke na ngomikili soka ke na zo bilamba soki na landaka bilamba ngana pe na bilamba ya na rien ya na ensemble la jini ya kiwanzenza na ceinture nanga ke na ngopoto na boto la ngona kintango parce que il avait rien ne be kaine le côté et ba reflé dona kanda wana pour l'accepter na kanda ala tapeka nkamba wana ka yanga na boto la yang et donc pour on l'accès azaki motema mabe atalaki intérêt nae mais l'intérêt nae on pas atalaki azwaki pe le côté parce que batamane na parler bana Paris Londres Belgique bo monaka de douwa boye bisanga bo benganga boye bisanga so bo monaka de douwa pento yeba ka na poto ma vandaka na parler na ndaku pendant 7 ans. Voilà. Ok, merci beaucoup mais ngasko selon ngandi na sa remarque moko boye donc ndebo kabwana boye kibinda kingandi mais bino tout voilà quand nzimbo moko boye mbakala yo bozana inspiration lisusu teto mto andro pesa bino ando komeno ba chance à lisusu teto ne. Merci ah matador ah obi so ba chroniqueur nyos ba bien ngalinga boye na kopesa be sous conseil ba chroniqueur mususu so ba osala be émission faut bokundula ka makambo ezalaka ya solo pour batu ba comprendre que émission no ezalaka ba vérité pour émission belé ya kaka weka boye omoni mo abimana ah yo danger mais tout n'est nan bien so ko tout n'était landela ba source na o comprendre ba réalité ozomona et question tuninga botikala banzembo moko e comment la monotonie so e comment la monotonie eza pona nga na tshaba ngombe na frein ezani po ngande munazalaka kokoma banzembo tu ya kibinda nzamba zomona nga likolo ngam nazalaka kokoma banzembo tu musicien mongo te ya kibinda ko atombola mosapine aebisa yo na émission na yo luka bango ke na sala titre boy bazate dudu tanga na sala banzembo ya zaka yati yo ka seka répétition d'ensemble ya ye atika ka vocal wanibo mais parce que akoma nzembo tazana nzembo te aosa nzembo ngondengini ngam naza okoma taba benga nga lutumba simaro akibinda ko parce que c'est moi ouais c'est ngam naza okoma banzembo bona na ngaka suko beta masolo ante ya na mino kana pesa ngo frein ngo yango ti lo basala banzembo te basaka monotonie ya banzembo mosomo nzembo basali remix c'est que nzembo mlolo ne basali remix nzembo mlolo kani basali remix donc ça nzembo moko te to ça une émission nga zo préparer banzembo na banzembo na ngasika
L'autre émission, tu as là, au monde, tu as preuve, tu as extrait, pour comprendre que ngam nazaka au coma. Il y a un abandeli, bazora frein. Frein, on bazan en ti lelo. Oui, ti lelo bazan na frein wana. Basala kanzembo te, nazolo bape boye, pour encourager bango. Soki ya solo nazo kosa. Kasi basala banzembo, boyoka ngo. Boyoka ngo pete, parce que quand ngam na koma kanzembo, le roi na bege na koma lisusu te, pour na banzembo ya biso ya kibinda koy. Botika na bonus wana botika na ngo, bozala kana wana po ilaksaka ki bozala ba kibinda koy. Donc le roi la ngai moko kolo mwana eba mama. Ayebaki mwana na botaki na tato ou bien na tato wa donc ndenge monanga donc ayebike banzembo ngam na sala ngo lokana osala lisusu te bozana banzembo koyemba te champion kiliko ayebi yango bien Charles Katalai honorable ayebi yango wana na kosite masa na ngando chamodogo mokonza badawa ayebi na kosate na ba vérité sikoyo Bijou Mulolo ozo promettre ba fanatique na yo nini na album nini oyo ko beta lelo pe ba sentir que non mutna bango zo po obunga kala na ko sa to obunga bena kala au promettre ba fanatique na oni na promettre ba fanatique nanga bamonaka soko tali na YouTube bomona extrait Bijou Mulolo bomona titre na ngeza nzokopie le punda ti lelo na ebimati pona nini na salaka extrait ya neti moi popuri banze monyo so ki binda o to beta na beta ngo parti na beta yango bon pona ko lakisa batu ke banze ngo ezalaka ye pona tant on sala siko banzembo yanga ona olinga na bimisa bo comprendre ka ligne na eko ezalaka makamu na ye omoni yango batu balanda biso na Facebook na internet botala na YouTube botala so beti extrait Bijou Mulolo bo mona nzembo moko boye na beta wana bo comprendre batu ba banzema kibinda bo comprendre beta ba parti na sangisa ngo nyoso eza une affaire ya ba 13-12 minutes boye donc voilà donc na sala bongo po ba comprendre banzema kibinda ya ngai. Alors tant ba yoka banzema mususu oya sima ba comprendre eza ba lini na ye donc yango kana biso ke bazana banzembo te nazo finga bango te nazo loba o bango ba yebi ke Mulolo yebi makambo zo loba wana eza solo voilà mais siko bango to ba siège na ba place ba répétaka tout ça mais siko Bijou Mulolo to ebité soki Bijou Mulolo répétaka wapi est-ce que Bijou Mulolo azara na orchestre to Bijou Mulolo asalaka moi aide mon pas mutune moko bazana orchestre pour asala mo ba entraînement to ndeni position eza ndenge ni ouais merci. Bijou Mulolo kozana orchestre c'est trop dire pour la nini kibinda ko eza Bijou Mulolo na kozana orchestre ndengni po ba mission wana bazobeta na ba kibinda wana wa sali kibinda boye papa na bango maman na bango eza Mulolo donc ngap côté moko na sepela rapo bazobetela kaka ki Mulolo mais ngai moko nengo binanga asala orchestre ou quoi ou ben nini wana na bon nazangi réponse ya ko répondre pour kibinda ko ndengai na osala so orchestre mususu te asika ezara kibinda ko lobake Bijou Mulolo azongeli banzembo asika bandeli ba ou bien soit asali banzembo mususu asika ya kibinda nkoi wana nde orchestre mais ndenge nazana parler boye nazana banzembo ebele au croire même pas ezaka ke lokola awana kini eza financement eza vraiment te tant moins $200 ok na moi studio enregistré moi parti moko bozo bomba kaka soko moni comme ngosila ndé siko si on romuluka producteur baya mais makama banzembo pena sengo pardon pour nazana ngo ebele ya on a pimela bana mai nanga do bazo nzembo est-ce que to do d'extrait à moi chant oté moi vocalement botala voix wana et c'est peli ça maman mi fille de Bundes la colombe nzembo ya sika ozo préparer neti moko na sala lobi na sengi yo palado bele bongaki yo yokelanga ata mombongo na sala Paola mama Paola bolingo eleki mbongo mama Paola pikada la poe mama Paola kota onte ya motema mama na baninga ya kibinda loboko na motema étoile brillante yaka ezebele wana ba extrait ya sika masu ya suka o sepesa ta ba public ba landa yo nzembo ngo ezebele si nzembo ona sala ona nazolinga ebima wana eza kubata mayaya yo komobisanga biloko écoute ça lo te o moniteur mususu producteur pa ko mona na beka a produire yo pe so beti asepeta mal aloki mo voir na tout ça na chana yo mo que non e ki tokos na mo na o chala nga po na moni ke koto
non mon et aussi produire pour produire à reproduire dans ma belle mot pour produire rien donc il pas linga timbo on a il pas se retrouver donc c'est un peu sobé dans mon ça ka moi extrait dans ça la nuit sauter parce que bino boza opandi lo raboye comme bilo rabatu bomo wela neti lokumu ya kichasa ko elisa teo sukanango ko kitama peka basalamba ngubaleka poso lela poso vimbana lititi bijoué o mulolongo oh babo mbando walisa kinga mobalie na tikeli yoye lokumu yo lukaki na pusa lolendo pusa nango komiko welisa chemise ya gambela yote uta samedi wana tokaboni na kede poisson pote bazeli ombanda aleki na maturité bese belé vraiment oyembisanga te poza ba succès na ba secret na ngai Toros nebi que c'est si déjà emo la patronne la mère Erli Chikeva ilongo na mère Erwan Lubanza maman na Blaise na bébé Gaël donc bah c'est pas makasi et ça la vraiment bien koyoka voir na aussi au star un star na biso bijou mulolo au bago bete so ba solo mo ba kati ya mambo handicap nokaka ba 2000 si je me trompe pas 2015 14 oui 15 et fallait tia bino moi pour amoureux pour bino ba master na ye bino 4 boyo kana bo beta mo lo mo la kati à la belle na ye et là on y arriva qui pour promesse wana et c'est réalisé Bougen Dop na salué place oza oyebi makambo yo oyebi Kaboja Mande aibsanga mazaka aux États-Unis aibsanga makambo ke mulolo na regretter na ba comportement bosali pour handicap Tony Zabarabouadi koloflat oyo il vient pas aibsanga ngo manene aibsanga ngo mwasi ya papa Daniel papa na biso boboto aibsanga makambo ezalaki nini fali atali na bolingo na ye ke bana mai ona ba parcours na ngai ngape na kemba na bango loko lelo ngai fali ah na reconnaissance loko la bana mai ba ko beta na mouvement na ngai ti loko la na aider bango na eloko nini na ko sala po na remercier bana mai na nga be na aider bana mai na nga loko la minso yo bazo pe mo banzela pe ba zo moyen de vivre fallait avoir une initiative avant ça la libre parcours on dirait hein album mango yango avant ça la ligne album wana aka na initiative wana pa na biso fallait benga biso tout 4 ngai Dudu Vilba Sele Doli mafinga ya na fiso sai na pesi mbote po ya komani na radio Maria koma mtabalo sambo belé biso 4 5 wana fallait bana mai nga po sato sana bino contrat il y a 2 ans contrat to sana bino ezake to bandela banzembo na bino bobeta na kibinda y compris nanga na yemba na bino to ça lango studio mais à part wana mutna mutu azana activité na ye to bano répéter ka mbala moko par semaine mais bozana ba orchestre na bino to ça na bino contrat wana et après ça sur ça no contrat na ba voyage o ngana ba bano ne bazwaka nga ba voyage na no chape na bino donc il fallait voyager na biso donc tout le monde a bien orchestre na ye na kibinda koy donc on voyageait des orchestres bon na le mambo ngote pour ezali ma contrat balar donc on peut sabino ba autant tout à promettre biso na mituka excuse mais que nini posa nanga bino nyonso na tangi bino tout bondima eloko wana nga za posa bolingo wana donc so bo yo rendre mité metalinga te mais bo to sala eloko wana biso ba image wana bilonga ki binda ko wana to sala bino ba disque to sala no contrat à 2 ans poka na fungula bino couloir vraiment mon président Fally Ipupa DiCaprio vraiment nazanga réponse au plus tant comment yo na Sony donc eloko sala donc ngana comment yo ko Sony po tant le bana TV que ah bana mai ba sambria vraiment tu as tellement raison et ça faut na biso ya lo barake à condition que bino tout bondima makambwana wa to bandi to démarrer mais au kaka oboya na sala ngango te pour moi je n'ai rien à voir avec makamna bino ezaka pona aider bino hein azong sabino li sala niveau motema malamu mutu Fally mbote na susu motema malamu no kolaka na bongo yango bazo combattre bazo koka ote na sepelaka na comportement na vraiment oyebi kaka yo yebi kaka hein
Prise, merci. Alors, bien, biso, que, à condition que mutu moko taboya, bino 4. To solo la pe bien biso tout peut on dima. Mais, tu comprends que Doudou à l'écran de la TV na nati le collé. Oui. Nati le collé tout ah président Doudou. Ah obi que initiative wana bo sali ça bien. Oh tout azo kamwa nati oh initiative ani nyango susu. Ah mais initiative wana bo sali on a handicap chabino poa bani. Ngana ka seko Doudou lo bake ah merci Fali bani tout ça. Doudou sali nga ki Doudou. Oh kasane na lokote azana bangambu ya bana mai so bana mai to tambula ba makolo boye pona ye atali tateke na soigner kutu makambo na bebisa pona bana mai na ngai na soigner deuxième occasion na bana mai peto zora poamba parce que ye mo pas salarié lokote abetaka ni awa ba concert na abetaka no fele ba yaka na bangote je te l'ai dit so na ebite pona confinement so que si na bengi so ya concert no mona ba yaka na bangote et puis awa na gitambo ntalinga du dozate wana so bo pesinga mbondo na mena komela bana poto na gitambo awa ntalinga Doudou azate na ba parents na biso na ba ndeko na biso na ba frère na biso ba sœur ba fan nyonso ya gitambo parce que kibinda ko ezaki drapeau ya gitambo mais Doudou ba tutu wana ba yaka na bango te donc so ya beta concert donc au comprendre tam ma banga likola ba nyozo eza nyango donc concert fait katana balinga ka ete wana na lo bango sincèrement motema na ngai yebi balinga ka ete batu bi ba yebi donc na kanisa ke rolobelo mo ba bien SPC mo na mai avimbisa mo na mai mo na mazo su courage ke bana mai o kope simbi mais rien abani ko nia bi oh mais nga makambo na nga na yebi angote ah natilo ko la tuni Doudou o yebi makambo te oh nga na yebi makambo na de makambo ya Fali so nga na yebi angote oh na yebi te ba bureau Fali ba benga ki noko na ete sepe noko talaki banda na pe noko clé on peut parce que a comprendre que Doudou aboy Doudou boy et après tu es au sala tu es au bengana tu te bengue Doudou sala boy ndengani boy ah ya bon makambo ka sala on ka bongo ban tu comprends que ya linga ni kati parce que ouais la leadership et en plus et là on a compris qui banzembo fallait la bague to bandela et ça donc banzembo nanga donc à comprendre que ba droit d'auteur mulolo mtolia ba droit d'auteur na vous comprenez atali que nga Doudou ba monanga ka Doudou ba monanga ka Doudou mabundi Doudou mabundi mais au comment nini nzembo ni osala on point ba comprendre mais Doudou yo banzembo ngo toyo kaka wana ba kibinda ko ina bino wana mais okezala ngwa mulolo ozo on point donc à comprendre que ngam na osala gagnant ngam na olia bala nga kuna zaka pio na bi makambo kutuko o pene sika na vivre kitoko yango Fali nzamba tindi ka pona nga malgré te atanga komba biso nyonso mais nzamba tindi ka pona ngai sikoyo na o elekela entre bino 5 wana pourquoi pas yo mo opposé na o comment dirais-je aussi volonté wana au monde Fali aussi ngai lo ba master wa fouté na bango yo akocha apeso ta chance wana merci émission elongo na ngwa le komi ya Fali pa na pesa pe mbela na senga pe président makambo yo président na nga DiCaprio batu batunaki Mimi Chikeva atunaki mama na nga Erli Chikeva Kimbangu TV otuna nga pe makambo yo nalinga tuna président est-ce que presse na sengi yo okoki ko produire no nga moko te vraiment po nga inde ki binda ko yango est-ce que ko produire nga moko te banze mango nyoso no senga ko nga ka mna ko yembango président na sengi yo susu o sali sangai po o sali sakabatu président na sengi yo lisusu ndeko na yo Bijou Mulolo master na yo mona ngai penza ya bongisa na micro on appelle ça message et pas président Fali DiCaprio avec tout le respect que je te dois mon président Bijou Mulolo ngai na sengi yo boye lokola kopo wana irata na ngopo le kaka na TV lobaki bana mai ba sambrier bana mai na nga tshaba ngopwa basali ba minene ba nini tout ça prise yo yebi atana nenga li solo atana nenga coulisse oyebi ki ba nzembo akibinda ko ezara mulolo est-ce que oyebi peke na yemba bien est-ce que koki ko sala teke ngai moko o produit no kanga ata single yo o produit ngai o produit ngana sengo ngona misu ya télé na misu ya batu nyonso po batu na yo pe ba masa Fali ba bureau ya Fali ba président ba mère Eli Chikeva maman Mimi Chikeva maman Mimi Chikeva maman présidente
est-ce que vous avez sa qualité ou la tangai pardon que asal satangai parce que biso tous les artistes a rosalaka pour na batuni sote pour ngai pe na otombola para lokumu pe kaka ya kibindango donc le rôle ezaranga est-ce que rosala te que au produit ngai moko ozape na studio prise au pesinga tata moko boye na sa na nga disque na ngai au produit ça va me faire du bien mon président hein tous les camarades au comment mon na biso et puis au comment les représentants légaux il y a tous les musiciens congolais et puis ça champion d'Afrique aux autres représentés biso tous les musiciens nyonso à Congo wana mutako boya ngwazate ezala yo Kofi ezala yo Wera ezala yo JB ezala yo Wazekwa ezala yo soki na ngoso mikolo na yo nganga na suka kana ba wenge do wana ibi bango te na tangeli yo na pina li batona nyonso biso tout tozana sima ya Fali soki Fali a lobité beaucoup bimate donc Fali le roi batona tozo ba fiona bazanga ba lolendo banini bango bazanga ba mbongo na ngana za le côté président yo ngana obete le roi koko Fali le ko senga bilamba mwana zoko bela non pesa ngai machette pesa ngambeli na sala bilanga ngamoko na lia kitoko na kwena nga président wana vraiment maloba ona sengi pa na yo e kangota na motema soko ebinzambe nzamba toucher motema na yo c'est là le roi na rosela na rapport na eux ça va me faire du bien merci président Fali et poupa te a ya zara suma sana ngati o itna le bige ba Kofi ba Wera ba Redi ba ne mu kontina biso comme Fali o fouté o bite ke Fali on ozo kumisa di cap a uta pa Kofi ce temps yo finga moi o finga papa o singa soutien pa moi et puis ça est-ce que moi on a quoi salisa et talinga tena minto na se déchaîner ndenge moi se déchaînera et pas Kofi Olomide eza makambo ya pifo pe eza makambo ya temps donc ndenge za wana na banga te ke soki azali pa Kofi bonga na zaka pa Kofi nga na moni ke Fali ne mutako ma représentant na biso na ko kende pa Fali na ke pa nyoka longo nga za muta sokoda te nga zo senga nde aide na nga e pa ya Fali yo tina nga ba sokoda ba imiko ba vie na biso ba verkis ki mangana ba lia ba mbongo wa musicien comprends nga papa na nga isima ko lutumba no sanga mwana na nga ngai na tiki baleki na kotika baleki mais na sima nanga baleki ba kotika baleki te pour accompagner que ba vie o ya kotika na bazanga ba motema mabe ba vie na biso na ba Kofi na ba na kotanga ngo aleini na longoni bina nzela misu nanga yango bomoni na lobi makambo yo po tant mususu o amelaki bangi monta na lo papa zangi na ba kwiti te. Moi, je n'ai rien à voir avec Kofi, avec Papa Wemba, avec que son nom repose en paix, avec Viva, Wenge, Nite, la vie, parce que n'a pas musicien. Donc, on a le parcours. Mieux vaut na senga aide pas moi na mai nanga. Moi na mai dans l'art. Fali aux années ba Asher, aux années ba Ekon, aux années Morodon, aux représentants Michael Jackson na monde lelo. Fali ezarayo d'abord. Na kusala motema beta non sala motema beta on doit moi ba petit au colère ah petit na lekana oyemba ba ntemelelo pena et makama oyemba no teme makambo ya kiyo Fali aux a danger. Donc fona senga yo o ngana za ngo poso en tant qu'artiste ngana préféré kutu président de la République président Mso Fati sur le Lukata konzi moko ba musicien oponi la biso Fali parce que Fali abi passer ba musicien abi ni musicien ba kembaka abi makamwa tu pas les kana parcours wana donc vraiment na osenga ba cha yo Fali pour aider biso artiste en tout cas vraiment artiste bijou mulolo makambolo do pandi na biso face na bi ingénieur noble donc rien ma bien ingénieur Francis Noble wana bosanité nganda kipwanza chez Maf na gare ya Amia France donc babi motema ya mama Hortense baduto bozaka wana côté ya Amia wana na France na ville wana beaucoup tapina bolia ba brochette a bien biloko to a bien na bosanité Beverly Dior la patronne na moi si nzambe moi si kitoko mama mifi de Bundes da Colombe mama de mama rumela na yo wana na côté na mot de la fin star a beta mo lo na ya suka moi numéro téléphone na mabanga na tout ça et ça moi bien le rôle à l'anzalara moi mukolo na makama musique wana na lingara mingi te ko laxera ki ngai donc le roi za musicien na linga na personne ba mbote pa ba mina ngana ba vie na nga ba soutenir nga Tony Zabarabwadi Rabokelo ML plus le Kundula yo ebikaka de Kos Mukoko GTF Charling Bando Nikitende d'or donc maman nene biso na sepelaka no makasi namoni na kanisi sous masala ngai Bob Soule Yannick Lombe Bob Soule namoni bino Koko Kabambi
Mama Erli Tikeva. Donc, bien on est au Bossanga, Dieu to solano pa pamba. Masalanga Alain Mayotila, ami intime, mon pote, azama les garçons na pesanga ba idée à bien. Vraiment na pesi numéro nanga. Batoué à mon rafale na osonga la raye. Boyeb sa fali que mulolo a pesa ki numéro na ye. Numéro nanga za plus 243 90 55 943 27. Plus 243 90 55 943 27. Nikitende d'or, je te salue à Namusika Puna, à l'intende, Binobuna à Paris, Bozam Nogitoko, Robert Lutumba, Sylvie Lutumba, Salomon Lutumba, on a bandé Konangai. Okay, merci beaucoup. Naïbe sepeli ici Rihanna Zola moi si kitoko matama Zolo mukie hein. Babinza bazwa temps au sala wana bosanité douleur. Nzamba ba douleur donc bozé belé ba madi chituka Gladys la sexy rwandaise pourquoi pas na yo Ritikis la maman de Ryan Kapamba Ziri. Pourquoi pas aussi na Mouvier Martin Trésor et Bundes. Pourquoi pas na yo Ngambengi na ma le VDV vers Sola Gitoko na français Roumela na yo et longola ba maman Brigitte Massou maman BP maman sociale na kati à Paris. Pourquoi pas aussi na mon oncle Georges Mbaki bozaratema et belé wana na bosanité na bandeli sukomba vela nga des fois pour ya liboso na bo na bienté. Le 20 pour ma fou la koloba yoji. Monté à maman Nermi Boto na kati ya Evo France Roumela na boza tellement belé bo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso pour retrouver ba belle émission ba belle gag ba belle événement tout ça nyo sur aux ala na kati ya chaîne Nabiso Erli Tikeva Kimbangu TV na émission Tolobela bo s'abonner massivement bayo.